La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La famille Mbote Nabino, bonjour, bonsoir, Mbote Bandeko Bolandara Biso, salut à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Bandero Ranga, makambu likolo ya makambu, toyoka o Cardozo abomi, o kuna eyenga tuti bordir, o koto basiliki, o koto, boza na expliquer bino likambango clair, na expliquer bino likambango clair, poza na batebele ba o comprendre likambo te. To banano koleka na explication à likambango, no to pesa no explication à likambango clair. Bino bo comprendre te, bazo s'en charger na yenga, pourquoi? Parce que yenga a ko tourner et pas ya belle vie. Tozala tozala vrai. Tozala vrai la famille, tozala na compréhension, to comprendre likam. Ngaba na comprendre na ngaka isika mabe utaka. Na komaka kotala maka mususu ka aboye. Depuis na comprendre. Depuis na comprendre pende sika mabe uta. Na koma na kotala maka mususu. Bino bokasi lelo Aminata son père aye ko s'en charger na eyenga. Si ezaka po yenga ucho tourner pas belle vie. Na ba video yango na otela bino bolanda eyenga ndenga lobeka tanga ba komba ba belle vie, atanga ba komba dinana, yango lelo Aminata ye ko s'en charger na eyenga. Aminata yo linga ko yo lobela makambo ya Jérémie, oya ko lobela yo linga ko zora part à Jérémie. Mais Jérémie aza mobile, yo za mwana mwasi. Jérémie aza ba comédien wana baza lokwa bande kwa mobile, no po mobile no aza comédien. Mobile no aza comédien. Jérémie aza camarade ya Mabidi, o aza bo mobile na yo. Babylon musupe otali yango pe tant que moi si o sotango o leki bino nde bo créer des ordres na monde ba comédien. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Binonde bo créer des ordres na monde à théâtre. Isa binonde bo créer des ordres wana. Eyenga zaki ne vérité, batuni eyenga na émission. Batuni eyenga bengisi Cardozo, batuni eyenga alobi na e vérité. Eyenga alobi na e vérité, abimisi na e vérité na munoko na ye. Alobi nini ke non, na bengi Cardozo, pour Cardozo za vrai. Ce que eyenga alobi ke Cardozo za vrai, batuni e Jérémie, eyenga alobi ke na yebi ndako nganga te na yebi kombo Yesu, eza eyenga. Eyenga alobi o ya moni. Boko ya ko s'en charger na eyenga ko banda ko lobele eyenga po anini. Boza la vérité. Bo lobeli eyenga parce que bo uti ko mona eyenga e pa ya belle vie. Po bo uti ko mona eyenga tourner pas belle vie. Mabe na bino eza nini? Bo li ko mona muto tourner na belle vie te. So muto tourner na belle vie, muto ana tazaka malamu. Mais ceux qui déjà tourner na belle vie, boko misie mabe. La famille, boza natiki la bino vidéo oyo, et lukeli problème et pas yenga. Cardozo pe toroya. Cardozo toroya. Vous voyez pourquoi Cardozo bébana na Jérémie?
Boyebi pourquoi Cardozo aloba na soutena Jérémy? Mais Cardozo bazo tia ba commentaire na page na ye, ba ofinga Jérémy, mais Cardozo azo défendre Jérémy malgré internet toyebi que Cardozo na Jérémy ba kipana raté. Mais Cardozo azo défendre Jérémy na ba commentaire, bolinga batu baza malamu ndeni. Amina toye koloba, so que Jérémy aza vrai te, eyenga pas aza vrai te, est-ce que eyenga atangi kombo a Jérémy? En réalité, yenga tangi kombo Jérémy te. Et yenga tangi kombo Jérémy te. Bon, comment ka so balobi na Jérémy likambu bino boyembango. Mais bo sa ba comédien le quoi Jérémy. Botika ata ba chroniqueur ba yaka. Botika ata ba lobeli ba yaka. Pour en réalité, bo sa ba comédien le quoi la Jérémy. Mais bon, comment ka so ki balobi na Jérémy likambu boye le quoi banjoi boyo tomboka. Bo monte ke bino de bo créer des ordres na monde ba comédien. Bino nde bo créer des ordres na monde na bino. Tout ça pour yenga ke ko tourner et pas ya belle vie. Pour yenga to yebi ke yenga a tourner ka ba gage pas Jérémy. To yebi ke yenga na Jérémy ba solo laka. To yebi ke yenga na Jérémy ba solo laka. Mais comme bolingara ko mona te muto a tourner koto a ke ko tourner koto, yango boye ko créer le yenga problème. Bozela na chela bino ba audio yango bozela na chela bino to landa boyebi nga lingana nga ba preuve. En tout cas mbote bandeko bolanda biso na pesi bino mbote te. Bonjour bonsoir yango dépendant na ero ko landa biso na mela mai. Bonjour bonsoir yango dépendant na ero ko landa biso so ezamba na liboso koti na Irsil Botelo TV au s'abonner au commenter au liker partager biso na Facebook partager biso na WhatsApp. Bozela na chela bino Natchela bino siko audio ango toyo kana audio ango ensemble na bino toza vrai toza mitema malamu bolongola mitema mabe mitema mabe eza kitoko te boza mitema malamu la famille toza mitema malamu boyo kayenge nyoso po yenga kumisi belvi kaka ndeni ndela dus aloba kaka ne ici pechanga mobutu aloba kaka. Bozele, to bandele pe si katange komba bele. Vikandi, aloba kaka. Ndeni ndela dus aloba kaka. Ne ici pechanga mobutu aloba kaka. Moni 2027 to kina suka ifuko soignera na baninga boza ka bon terme dynastie. Église pour makasi. Pourquoi ça les renforts baninga na dynastie la mono tenka ka nani? Tenka ka Cardozo. La dynastie pour Jérémy Chabani. Nabi. Pourquoi pas ton renfort pour dire Cardozo? Mille esprits. Napoli. Mais Jérémy Bobengaï. Obi. Jérémy Bobengaï. Quoi? Na ebinda kwanganga te. Na ebikombo na Yesu. Obuse pa no fan dans la neni. Ouais, gelo inga. Dans cet épisode. Ouais, moi il a to linga to la saki. To ba jouer à lokolo moko te. Tout le monde a benga aluba ozando ki asolo. Ça veut dire nande na binza yimisu. Nande na récupérer qui panier wana. Donc ba moninga bilandoki. Belvikandi yoro lo a wacho wandoki osabo ka yo kam do sala ngoko sango ateti be alukeli belvi problème peut dire famille bot appeler merci pour le film et puis merci nebo ya bi film tout monde dozo a vrai moi j'aime c'est quelqu'un was a vrai donc dozo a vrai dozo a vrai somme to a vrai David a vrai OK. Michou mais pas vrai. Michou Parina là pas vrai. Si la bisalo vrai. Belvi candidat patronne vrai. OK. Il file péché à Mobutu vrai. Dinana la douce vrai. Oka monyo sa mabe akoba lisusu no sa mabe voilà. Maman boye bakotamiser. Boyoki parti on a telibino eyenga ndenge atangeli biso bato ba vrai. Tangu batuni eyenga likambu ya Jérémy Chabani po baza soki na festival na bango eza na Mayalos ka ndenge za keyenga atanga ki kombo ya enanyo ya abengisa kiso pe Cardozo na dynastie na bango. En tout cas na yela bino émission Cardozo
naozi anazo ba matière nakangisa boyebi nga lingaka nakangisi ba matière mpona linga nayela bino makambo solo awa na réseaux sociaux. Soki eyenga aponi na ye Cardozo na place à Jérémie, est-ce que ça mabe? Est-ce que ça mabe? Mutu na mutu azana mutu na ye. Bino bokoye koya ko condamner eyenga te batuni eyenga pona Jérémie. Eyenga afingi Jérémie te. Eyenga aboyi na ye ko répondre parti wana. Aye na mbala moko koloba na yebi ndako nganga te, na yebi kombo na Yesu. Ye moko yebi pourquoi alobeli likambo wana. Tant toloba likamba ko yiba makolo awa na réseaux sociaux, boka sa toloba nguna ba aventure. Tant toloba ke ba comédien ebele, ba yibi bango makolo awa. Est-ce que bokanisi toloba nguna ndenga ba blague? Toloba nguna ndenga ba blague te? Tolo bango na ndenga ba aventure te. Mais tozo lobaka ngo po eza ba réalité oto mona lelo na monda maboke. Bato ebele ba renya lisuté, bato ebele bazaki na ba succès na bango mena miniti odololo ba lali. Pourquoi ba ninga na bango ba comédien ba yibi bango makolo. Tolo ba vérité to sola ka polele. Na otela bino ba audio boyoka Aminata ndenga yeko répondre eyenga par rapport ya vidéo eyenga salaki, don't do that. Par rapport ya vidéo oyo eyenga asalaki. Est-ce que Aminata ozaki obligé ya koya ko répondre eyenga? Mais soki Aminata yeko répondre eyenga, ezaka po eyenga uti ko jouer na famille Libota. Et en plus théâtre ngo ezui ke mal. Yango moni ba yeko répondre. Soki lelo eyenga tournaki na epa ya Belvite bolinga bomona na bino Aminata pe aya ko bima ya koloba na yeba te ba comédien ngo ezala nini na bino na ebite Aminata tia bimi po ya koloba Jérémie nde mutatinji Aminata to Aminata obimi pena na kiyo moko po ya ko répondre to Aminata bimi na kiye moko po ya ko répondre po en réalité balobi na ote balobi na Jérémie pete atangi pe kombo a mutu te alobine ka ke Cardozo za vrai. Abengi Cardozo po Cardozo za vrai. Est-ce que eyenga zaka obligé ko ndima ke Jérémie za vrai? Ce qui non Jérémie sala ki vrai et pas na été. A ndima Jérémie za vrai poani. Po bomoni eyenga na Belleville. Po bomoni eyenga lobi Belleville za vrai. Nde ya pasi. Mais to kende pai to zonge pai eyenga pa lobi si la vrai. Parti wana boyoka ki angote. Donc bino comme boza bata ya JS production fallait ka balo baka na JS production ke aza vrai po mitema na bino ekita talande bolu talande bo memaka singa ka bino moko to landa nano boza to yoka no nene ya ziana tela bino nano na tela bino Aminata to yoka no réponse o Aminata yeko répondre eyenga nge kamusinga Jérémie desala so bien vanda pa loba makambo abela makinga si makambo eza pe ya somo biso to yebi ngaye yenga Cardozo biso to yebi makambo ka somo so to vandi pe to bito loba ngo tam susu matière e pesa na YouTube comme si à 20 tapé to beta kama histoire. OK. Makambo pesa la kit. Comment? Ah ouais. On comprend, on est en plein tour. Moi je regrette beaucoup. Je regrette vraiment na propos ya bien en tout cas avec beaucoup de respect na sepel ngati. Na sepel ite na loko déjà le biké na bengi si deux opos à vrai. Ah oui. Ça peut être vrai. Il y a ça ka vrai. OK. Ouais, il y a ça ka vrai. Tu marches pas mes mots. Parce que maintenant mon aga azara vrai tamukete. Mais coach a la vérité. Mais la mona de coach a la vérité. Coach a la vérité. OK. Non, toi, t'es... Azara vérité. Toi, on a la dynastie, on comprend qu'il y a la vérité. OK. Mais c'est comme si il y a le poids qu'il a débattu. Pas de problème. Je suis en banque de bateau. Soit en banque de bateau. Attends comment va quitter. Pour après, il y a un temps sur le bassin. À quelque sorte. À mi-monique. Dans le bateau. On a ce qu'on a hypocrisie. Là, il faut la hypocrisie. Là, ce qu'on a le bilan, il y a un peu à sa vérité. Non, je confirme. Moi, je le confirme ici. Dans tel éminent, dans ma ville comédie. OK. Il y a un vérité. Pourquoi tu ne peux pas pourquoi tu ne question ma vidéo le 21 oui nous tu n'as pas le 21 mais le 28 rien n'a pas sur moi qui l'a déroulé l'ici et c'est le noté
Aminata, te, na bengi siya ke me wana sa ndeko na nga, koko ya pe. Non. Est-ce que c'est important? Pour la nette aux alaka. Est-ce que c'est important pour le bain? Avant de qu'il y ait un net, il y a un problème. Quand tu dois prendre ta montée, c'est quand tu as une nation à Vicambo, combien va la caméra ma caméra bien à tout. C'est comme c'est choqué. Tu es choqué, moi, tu es moi, on va de l'autre, tout le monde a l'obit. Mais c'est ça, on a. Mais c'est. Siko pasi o nyonso makambo nyonso ebimi problème nango ezaka nini poka atan batuni eyenga likambo ya Jérémie eyenga ayembi en tout cas beyenga pe tant batuni eyenga likambo ya Jérémie eyenga ye koyemba na ye na yebi ndako nganga te na yebi kombo na Yesu kisi bapesanga eza kombo na Yesu singa lokreto na nga ezalaka kombo ba place wana ndeka yango esui bato mitema amen no boza libre nga loba yango bakomedie bozaka na bino libre ntango boleka na bemission mutu na mutu abeta babordire na ndenge na ye bozaka na bino libre beta babordire na kamo lelo bordire eyenga ndenge esui bato me bino mpe bobetelaka bato babordire awa te ntango bobetelaka belvi babordire ya bomona belvi aye na émission ya koloba mpo na bordire bobetelaka ye. Mais ce que yenga lobi bongo Cardozo za vrai c'est que Cardozo za vrai et pas na ye bon monde to zalaka boy ngana na camarade na ngai nana camarade na ngai Percy Katumbi que j'ai sali la maman de 4 enfants nana camarade na ngai Étoiline Inès que j'ai sali nana camarade na ngai Ornella Dimbi mais na tous les 3 camarades na ngai nana bango na yebi nani za vrai na yebi comportement ya mutu moko. Christelle Mayo, c'est mon ami d'enfance. Na bango 4 wana na yebi camarade nini oyo aza vrai ponanga. Mutu na mutu ayebi vrai. Ce qui lelo yenga pardon vous comprendre nga tsona bajo lobi bele na koma rapenza. Soki lelo eyenga aye koloba ke non Cardozo aza vrai c'est parce que eyenga ayebi ke Cardozo azaka vrai et pas na ye Cardozo koza la vérité et pas na yo mais pas eyenga soki aza vrai eyenga fa loba directement vrai o Cardozo aza ezaka bongo toza mutu na mutana ba connaissance mutu na mutana ba camarade mutu na mutana ba master na ye okoza na 5 6 7 master mais oyebi ke na ba master na ngani nyonso o nanya zaka vrai mais yango tende zolo bana oke okabona na ba master na o non eyenga ajija ki bon à répondre na été parti o batuna ki pour na Jérémie eza eyenga nde abulaki eza eyenga nde amonaki ke te parti openza na place na répondre madame na kanga nga munoko na vanda nanga bino bokanga ye adulte azwaki décision de bino mo bolobaka bopekisa ye te eyenga ajije na ndenge na ye amina tokoya kobandoloba poani soki eyenga lobi Cardozo za vrai fallait pas yenga loba Cardozo za vrai non eyenga nda yebi relation ya ye na Cardozo nyonso oyo epeli oyo eza po eyenga a joué na film ya mon église tolo ba vérité toza la vrai encore bo luka bato baza la vrai tolo ba vérité toza la pe vrai tolo ba vérité eza po eyenga a joué na film ya mon église eza po eyenga kumisi belle vie eza po eyenga zo joué na film ya Cardozo soki lelo Jérémie abeba na Cardozo eliko la sepeke eyenga beba na Cardozo ce qui bat comme beba na batu po Jérémie azo beba na batu c'est que ba beba na batu nyonso po e pas Jérémie ce qui kaka yoki muto alobi bo directement considérer kango Aminata bo sala combien de mois bubanda lo banatena Jérémie Mabidia ujo sala combien de mois o abande ko mona na lisute na JS production babande ko lo banate ezaki di ya kwa boya lo bango na réseaux sociaux boya bimisango na réseaux sociaux do esika batu bavandi baloba mabe ezangaka te mais mutu na mutu ana vrai na ye botika ko condamner eyenga alobi o esengelaki aloba bobimisa vérité ka bozo condamner yenga po bomona ki epembeni ya Belleville po bino mutu so bomonye pembeni ya Belleville boyaka koluka ka bolukile makambo po botie musika
Ce que yenga aboyi kotanga kombo ya Jérémie, peut-être yenga na Jérémie bana ba guerre. Po bino ba comédien zaka bongo. Yo ya directement ye kolobango mais obosani ke mususu yenga na Jérémie bana ba problème. Mususu bana ba problème. Alingi na kotanga kombo muninga te, azo obligé te ka ya kotanga kete wana se mon ami ndenga mina tolobi yenga za obligé osala ngoti. Mon pe bozaka muto l'équipe na émission bovandi kimia. Mais bino bozaka ka ba problème na ngambu na bino trop c'est trop eleki. Est-ce que ngazaki ka muto bofandi maka Jérémie na dynastie na ye? Bazalaki ensemble balobaka deux personnes batambolaka isika moko te so baoyokana te. Eyenga so tozwi eyenga tozwi Jérémie babanda kotambola ensemble babanda kosala bagage ensemble. So que omoni eyenga comme alobi bonne émission c'est que baoyokana bango te, c'est normal. C'est que baoyokana te siko bonike eyenga ayaka kobimisa ke nani Jérémie aza vrai na place à Cardozo. Cardozo ndaza vrai pa na eyenga kobomba ngo te. Eyenga kobomba ngo te. Eyenga kobomba ngo te. Botika ba rankino o ezanga mutuna makolo bo bimisa ke non toye ko sasa eyenga po to moni a jouer pa ya Belleville po to moni a limusi panya mabunza po to moni a limusi panya mabunza bolo ba vérité Aminata melaka maya pio ma chérie melaka mai mo meli mai yo foye ba ke non ozala ka comédien ya comédienne te. Foye ba koza mwasi ya comédien. Foye ba ke yona mobile no bo travailler sika mokolo ba blo musu vandaka kimia pona opesa mobile valeur. Na place ba ya ka kolobela ka yo kitoko te. Bozala vrai. Aminata ba makamusu betaka kara. Pourquoi? Parce que mobile na yo aza comédien. Na minitio yo za comédienne. Mais oza pesu mwasi ya mabidi. Alors pona oluka kotombola pe mobile na yo. Babilo musu betaka no kara. Babilo musu beti no kara esili. Soki Jérémie sepeli nenge yenga tangi kombo na ete. Yemoko Jérémie yekoloba. Jérémie yemoko aza munoko. Abwaka ataba jeton ta na gag. Yemoko abwaka ataba jeton na gag eleki. To comprendre que te alubi na yenga. Bablo musubo wela ka koyaka koloba te balobi na mutubo yo ye po yo lo bablo musubo wela koloba te bino nde bo panza pe ba comédien ngo. Bino pe bo panza ba comédien to yo kananu. To yo kanene ya. Zera soki ngalobi na mabidi. Ndo yeko répondre no abidi. Est-ce que ngakanga lobi atangi kombo Jérémie? Ngape na kamwe. Pour une fois lobi makamla 1900 kombo Belgique. Donc moi na son mêlé na mo makasi ezate. Mais na Jérémie na eyenga bango nyonso ba beau frère na yo. Boni oyo ki sape mobile no soni bo kuma mukala ya camarade ya mobile nao. Jérémie père ana mwana na ye ana vinaye. Un moment pe bo dembe le garçon au trou. Kapwani pour peu $100. Si ka Jérémie so bazana mes attentes na eyenga bazami bali. Si comme ma belle famille, la belle famille, qui sont bondés. Moi, je vais camarade en bas, qui n'année ni pas cardoté, ce qui est un cardozo à vrai. Yo, le bac est Jérémie à vrai. Pourquoi faut déranger? Yo, tout le monde a un vrai. Nani, au moni Jérémie vrai, et il n'y a pas moni cardozo vrai. Attends, comment Jérémie t'es? Oui, puis Kozanga na lombo, et comme ça, moto. Au pas mal bien. Après, vous voyez, on va consommer la mobile dans un bal malamu intellectuel. Mais malheureusement, quand des alaka. Moi, si yosa, au premier mot, quand il y a des camarades. Nasi likambo nga na ucholoba, na o nene ya lobi, e kende ka ba pré ba deng moko. Tangu eyenga aye, alobi po na Jérémie, alobi po na Cardozo, eyenga alobi ke Cardozo za vrai. Tango batunye po na Jérémie eyenga yembi na ye eliko la que Jérémie a vrai. Alors ceux qui esali yo pasi tango yo po ye na émission loba pe ke non ngape na ye ko loba Jérémie aza vrai eyenga za vrai te esili quand on a expliqué bino mutu na mutaza na mutu na ya mona ra vrai ezala ndeko zo landanga wana mutu no yebike o aza vrai te
eleka bongo ekendaka bongo. Elekaka bongo ekendaka bongo. Botika babiloko na bino wana ya koya ko créaka. Jérémie pasa na ba makambu, kana dynastie wana, Jérémie pasa na ba makambu. Soka lobi pa bimisango, ba matière ekozala 2 ans. Biso za mposa tama. Kwa bimisela biso ango ata matière à 3 ans ekota. Tokoya koluba. Tokoya koloba. Bino bozaka na pose yenga bima kaka loba kaka ke Jérémie aza vrai. Ce que Jérémie aza ne vrai te pa yenga. Et yenga yaka ko confirmer ki vrai ya Jérémie. Et yenga ko yaka ko confirmer que te Jérémie aza vrai. Tandis que yemo ko yenga yebi que Jérémie aza vrai te pa na ye. Non, butika ko. Butika ko. Butika. Eza kitoko te. Eza kitoko te. Bokoma olukaka barando mike. Kasina dynastie yango bozoloba. So bo bandi déjà batiraima bo dynastie yango batu wa tala bino. Na mayalo sango bokozwa batu. Sori bo bandi déjà bo batu wa tala bino. Mutu na mutalobaka o ya lingi. Bino na ba comédie koma nango bongo. Mutu nyasa koleka toto zwa kabela. Bwebi combien bo choka Belleville bino. Bwebi combien bo choka Belleville. Mutu na mutakoma soka leki na ndenge na ya tikeli Belleville mwe loko. Mutu lokwa moi so nani. Mutu lokwa fio wazakata propreté o nani Deborah. Mutu lokwa Deborah lelo Deborah ye penza aye ko banda pe ko finga pe Belleville. Lelo Deborah ye penza ye ko banda pe ko boakela ba Belleville ba jeton. Na conscience ya ye moko Deborah ayebi ke Belleville lekinga na hotel mana Belleville te. Mais comme moi motema mabe moko boeza wana ya ba comédien tika na sala ngoka pona sepelisa place o nga na zalaka. Tika na sala ngoka pona na sepelisa na gagner motema ya muto place na salaka. Na ya ofinga Belleville. Mais au fond de lui, yemoko aibi ke Belleville aleki. Daba comédien et andenge na bino. Et ça la bino pas cité. Oh, ngaye, alobi nani, Cardozo ça vrai. Oui, moi aussi na confirmango. Ngape na confirmango que Cardozo ça vrai. Na confirmango, ba Cardozo baba vrai, ta ba mimika bongo ba sopa ba boule. Mais autant la peine que oui, Cardozo ça vrai. Na lobango na ba théâtre ozui milo à la vrai. Mame étoile a vrai. Nga pena ko mate yenga. Davina a vrai. Marina Laba a vrai. Mama Ziza a vrai. Cardozo a vrai. Siko selon eyenga Cardozo ça vrai. Bolinga ki eyenga sani a bombango a melango lokwa nini lokwa biloko. Et nga pas bimisi na Cardozo ça vrai. Alobi ki vrai ya Cardozo. Eza mabete. Botika batira ima bozara nango Aminata e nga beau frère na yo, Jérémie pas beau frère na yo, baba camarade ya mobile na yo. À un moment donné likambu pe leki ovandino pe kimia. Et ça la nango eloko te. Mabidja lobara te, ndenge nene ya uti koloba. Mabidja zaka sage alobara te, akota ne ba polémique te. Afingara na ete mama e zwa kimia mama e kimia nzambe lata yo e uza malamu mingi. Merci bandeko bolanda Ursil Botelo la TV na sil to comme na biso na suka so zambala no liboso koti na émission na biso o s'abonner o commenter o liker partager les biso na Facebook partager les biso na WhatsApp nga lobaka na nga toujours na be émission na nga na fingara na nga te. Alors ndeko zo ya na ba commentaire doucement pour nga na finga te na linga pete batuba ko finga na ba commentaire en tout cas doucement sinon te soko memi yango vitesse to keno vitesse. Nzamba pambola bino, merci beaucoup. Mes salutations à maman Langai, princesse à l'église de mon cœur. Maman Yvonne, mes salutations à Linda Bukulu ya Balinda, Madeleine Keita de mon cœur, Nzamba Lola Pambola bino, maman Christella de Dios, maman Nanga Marie-Jeanne Bolokwa, Nazomo Naote, Batutu Obolingara Biso, Nzamba Lola Pambola bino, ba obo soutenir Msala Ursil Botelo la TV Kende Liboso, Nzamba Lola Pambola bino. Tokutani à la prochaine occasion, ceux qui t'attendent Nzambe à Zongite. Abonnez-vous, commentez, likez, aimez la vidéo et Zamala Muming. Tokutani à la prochaine. Bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.